Ma Mission TV, le miroir du monde. Bateau Bakanisa Netibati Lukobo, que l'argent répond à tout. L'argent est le maître de tout. À faire face. Na force, il y a mot d'ordre, il y a héros vivant. Joseph Kabila. Oyo, lelo, oyo. A comme sous ma kasi ko le kanenga zala qui avant élection. A comme sous ma kasi en termes il y a ancrage na milieu à jeune de konanaï. Moi maintenant là, je suis plus kabiliste que je l'étais avant. Vous pensez que Joseph Kabila ne pouvait pas, s'il le voulait, ce gars-là qui est génétiquement mauvais, n'est pas diable. A comme réviser la constitution. Kagame le kenani. Sassou Nguesso le kenani. Tambo Mwamba atikala jamais, alors jamais, qu'on a sanctionné sur le plan international. Bozali bino ba pandisango, na mettre bino nyonso, na bi ba pandisango nyonso à défi. Na bande ko na bino ba chaîne étrangère, na ba chaîne locale, muto ala ksangai place nini Tambo Mwamba allait frapper la sanction internationale. Mon quoi atikala bisangote. Un bon ministre doit être un chef. Chef est l'axinine. Chef ezali na 4 lettres. C'est comme compétent. Un ministre à face à la compétent. C'est-à-dire que par rapport à une étude faite, intellectualisme, capacité de défendre Mboka, na face à un interlocuteur, na bikolo mususu. Et donc, vous poni compétence. À part compétence, na katia chef, ezali na H, honnête. Un ministre, face à la honnête envers lui-même, honnête envers son pays, honnête envers Bakondi o Batindi. Parce que Batu Mbilinga Bazali ebele. Batu Lokuta Bazali ebele. Yango besoin de un bon ministre face à la honnête. Et puis, ezali exemplaire. Exemplarité ezali par rapport à passer à Moko na Moko. Mouto Bakotia. Lelo bon docteur Yvan Ilunga comme ministre. Il faudrait que nous ayons une attitude, un comportement, un langage, nous ayons exemplaire. Nous ayons des moutou ou azali na ba anti-valeur, nous sommes aux populations et zali kolingate. Et enfin fidèle. Tu dis fidélité parce que il faudra la fidèle d'abord dans le pays. Mambo ba double nationalité hein. Tolingi angote. Tolingi muto azala nationalité solo be moko conformément à la constitution. To violer constitution te na sens wana. Bande ko na biso ba kendaki na poto. Oyo bazwa ki ba double nationalité, bazala na courage, ya ko renier na ba double na ba nationalité na bango wana pour être ba comme ba congolais ya solo, soki ba kotia bango na kati ya gouvernement ba travailler. Balobi ezali te kaka se po ya kotia bato mwa mai na monoko pamba te kokoma kaka bongo banos na banos kasi yango omona tokokoma mokolo balaki omona yango ebimi te pamba te mokolo fixe pe yeba ye na ino te ezaka po ya kotia bayimboka mwa mai na monoko te ezali responsable oyo d'un côté excellence héros vivant Joseph Kabila Ponaki et de l'autre côté le président de la République P Atindaki et donc bazali responsable bakoko ya kosala aventurisme na sommet à République T. Donc sortie médiatique na bango et l'axi solo que na mikolomisa ko yandeko tokozala na gouvernement responsable. Alexis Tambo Mwamba azalaki amona Mobutu, Alexis Tambo Mwamba amona Tshisekedi le père, amona Mzee ayebi nini ba travaillaki. Et donc tokozala désormais na ba loi forte et non des hommes forts. On n'a plus des gens comme besoin des gens comme Ali Mbisakolo Tunangai, moi Bahati Lukwebo, je suis un homme fort, non. On a besoin des lois fortes qui imposent à tout le monde le même droit. Le gouvernement Oyo Ezakoya, Bisso Nalingomba Nadek, Tobandi qui faisait le gouvernement et salut public. Gouvernement ya batu ya misala ya population. Gouvernement ya batu bakoya ko travailler pour na intérêt ya mboka et non pour na intérêt na bango moko. Ezali ba oyo l'obitang bayoki que 43 FCC 25 cash déjà na ba état major ya ba famille politique mususu et bandi feti mais biso ezali ngonga toponi pour être to bimisa critère oyo toko proposer na excellence Ilunkamba pour et permettre à pour na batu o bakotia na ba chiffre wana ebimaki. Azauti tapatana uzafunga nuki. Isso é c'est
Ah, merci! CPX! CPX ici, c'est la Tassia. CPX, c'est un bacon. Louis! Ah! Ils en ont Mengaït! Ah! Oh, yo, l'équipe! On a l'équipe où il y a pas seulement Mengaït! Ah, ma chère! Ah, ma chère! Ah! Ngane lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service mais ma chère GPX oyo izali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye izali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali epuis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makamabila badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation anaye ba constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. balandi ya ma mission télévision talatala ya mokili mabongo sikasika boko tala biso onte ya mokili mabongo na libanda ya ekolo mpela moko na kati na ekolo Congo démocratique mingi penza arepa tokamata mine ngoma mokonzi Kinshasa mokolo molelo solo penza tokolobela bino mematali bongo conférence de presse ya lobby et tomaki lisanga FCC cash basanga ki lokwa moto moko point contest na biso na koloba ete na ngonga moke solo to bakala mingi te bobimi ya gouvernement iko salima et mwana mboka Sylvestre Ilunkamba ye akozala bongo moto lokola premier ministre pe motambusi ya yambola matari ekolo Congo démocratique kasi batalisi na biso na koloba ete FCC nde akokamata bongo 42 postes et puis cash akokamata bongo 23 postes likambo yango solo kamusi bayimboka boni penza masomo na sekaka te po bazali bongo majorité tote tokamata bongo biyano elongo na CG Ivan Ilunga ali bongo secrétaire général ya lisanga la politique ANADEC et ni to solonté ya bodindo pe tokota mwa mokena matali bongo me malikana ki moto ya Sina na poso eleki oyo watu mwana kibongo mwana mboka Modeste Basi likobo ya kweya kibongo mwana mboka Alexis Tombe Mamandi akamata ki Ngbende topi marto yindi akotambusa bongo Sina na mikolo mizali koya na équipe mobimba to mwana kisami badi banga kwa molandi pe basusu kasi ndeko bosha bazaki bongo tiki FCC yeba ki bongo na kokweya ndeko Ivan Ilunga mbote mwana mboka mbote na ba congolais bazali kolanda biso mbote na président de la République et mingi mbote na obiso to benga kananadek héros vivant son excellence Joseph Kabila Kabange. Voilà mwana mboka Ivan Ilunga mokolo ya lobi penza to mona kibongo lisanga ya FCC cash basanga na kiloko ya moto mo pour cette conférence de presse na ko annoncer biso na kala mingi te ko zo bongo gouvernement. Non, il faudrait noter avec satisfaction sortie médiatique il y a délégué à Lingomba Mibale naza satisfait parce que yo yebi population comme na moins désespoir hein? Après 7 mois tumulte ezala qui autour y a sorti à gouvernement et fumée blanche et à lobby et l'axa qui solo que divergence nion sort ezala qui levé et puis Zwaki Sika wa ensemble vision moko Yakobi Misa gouvernement contre toute attente. Yami Balé Nako a ajouté que il ne faudrait pas que tous soient lokola objet moko ya satisfaction to ya feti parce que gouvernement oyo ezakoya biso na lingomba na dek to bandi que faut la gouvernement ya salut public gouvernement ya bato ya misala ya population gouvernement ya bato bakoya ko travailler pour na intérêt ya mboka et non pour na intérêt na bango moko
ezali ba oyo l'obitang ba yoki que 43 FCC 25 cash déjà na ba état major ya ba famille politique mususu et bandi feti mais biso ezali ngonga autoponi pour être tout bimisa critère oyo toko proposer na excellence Ilunkamba pour et permettre à pona batu o bakotia na ba chiffre wana oyo bimaki bato balobi ezali te kaka se po ya kotia bato mwa mai na monoko pamba te kokoma kaka bongo banos na banos kasi yango omoi tokokoma mokolo balaki omona yango ebimi te pamba te mokolo fixe mpe eyeba ye na ino te ezaka po ya kotia bayimboka mwa mai na monoko te ezali ba responsable oyo d'un côté excellence héros vivant Joseph Kabila Ponaki et de l'autre côté le président de la République P Atindaki et donc bazali ba responsable bakoko ya kosala aventurisme na sommet à République T donc sortie médiatique na bango et l'axi solo que na mikolomiza ko yandeko tokozala na gouvernement responsable parce que ozomona que makambo ezali paralysé et loko yote ko salema na mikolomi leki ba médecin balanda ki ba na ba chikote ba collègue na ngai médecin parce que bazali ko réclamer ozala ki ba droit na bango tout ça ezali parce que toi na gouvernement responsabilité face à la population yango ne salaki que batu nyonso ba komenga ko kenda na ndako ya mokonzi mboka président de la République ba marche kaka direction kuna je crois qu'avec sortie médiatique wana et lakisi biso que na mikolo mingi te na mikolo ya mikose population ezala na kimia bakozwa batu oyo bazala batu misala ya population sika penza bana mboka bakozela se gouvernement responsable bima moi penza ekotambusa pe kokumba maso na kimia lolenge peuple la kosenga na slogan yi bako yimbela kankumu ekolo Congo démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi motango nyonso na koloba ete papa lobaki le peuple d'abord kasi boni et tout mona kaka be FCC kamata 42 postes et lingomba moko ya pambe kamati 42 postes on ezali moi gourmandise. Non, il faudrait dire que force politique va décréter kayangote, mais ça se constate. Au monito qui une élection bobo sanate, c'est à l'issue à l'élection anande population et vota qui biso mingi. Batu FCC et puis Ponaki président de la République yanga mumususu zali ya cash. Et donc à ce titre-là, conformément à la constitution Bakota et sali que FCC ESOA 42 et cash ESOA 23. Et dans tout le cas, jeu des chiffres et bangi sa population ce qui m'inquiète. Parce que tozali na kati ya coalition, tozali na kati ya alliance oyo et ko permettre que bango nyonso auta FCC auta cash akoto sa mokonzi moko o ezali président de la République. Et donc souci ko zala mingité. Mais pour na raison ya identification, il y a famille politique o wapi moko na moko auti et singla que population yeba que bato bazali majoritaire par exemple dans l'Assemblée nationale, tina ba Sénat ezali FCC et donc c'est tout à fait normal que bango nde ba bimisa ba ministre mingi. Mais ya mutu ya ezali critère o biso anadek opposé parce que les lots ba ministre na mboka ce n'est pas une nouveauté. Tozwa na biso ba ministre na mboka mais yambala o anadek te proposer critérium mo tozo benga ngo chef. Un bon ministre doit être un chef. Chef laxinine. Chef ezali na 4 lettres. C'est comme compétent. Un ministre à face à la compétent. C'est-à-dire que par rapport à une étude faite, intellectualisme, capacité de défendre mboka na face ya ba interlocuteur na ya bikolo mususu. Et donc biso to poni compétence. À part compétence na katia chef ezali na H honnête. Un ministre face à la honnête envers lui-même, honnête envers son pays, honnête envers bakondi o batindi parce que batu mbilinga bazali ebele. Batu ya lokuta bazali belé. Yango biso to lingete un bon ministre face à la honnête. Et puis ezali exemplaire. Exemplarité ezali par rapport ya passé à moko na moko. Muto bakotia. Lelo babi bon docteur Yvan Ilunga comme ministre. Il faudrait que nazala na attitude na comportement na langage nanga nazala exemplaire. Nazala te mutu o azali na ba anti-valeur nyonso o population ezali kolingate. Et enfin fidèle. Tu dis fidélité parce que il faudra la fidèle d'abord dans le pays. Mambo ba double nationalité, hein. Tu lingi angote. Tu lingi muto azala nationalité solo bemoko conformément à la constitution. Tu violer la constitution te na sans wana. Bande ko na biso bakendaki na poto.
oyo bazwa ki ba double nationalité baza na courage ya ko renier na ba double na ba nationalité na bango wana pour être ba comme ba congolais ya solo soli ba kotia bango na kati ya gouvernement ba travailler et fidèle envers la cellule de base qui est la famille lelo oyo soki ba tobele makambo tambolation na mboka ya sauté parce que cellule de base eux ali famille et comment négliger et donc un leader un ministre il faut être la fidèle paix envers sa femme envers sa famille pour que stabilité wana amema yango na mboka wana des critériums obiso anandek to bengi yango chef soki mokonzi mboka ilunga ilunkamba asaleli yango bokomona que tokozala vraiment na ba gouverneur et na ba ministre ya salut public ba ministre ba koya ko s'enrichir te batonga ba immeuble balia au détriment ya population mais ekozala bat o bakoya kozala ba homme d'état akolinga batanga kombo na ye après départ na ye lokola lolo tanga kombo ya héros vivant Joseph Kabila c'est-à-dire qu'à ça effort que pendant mandat na et après tokumisa ekutu koleka ndenge tozali kobetle maboko lelo o Kabila so aleki na changu et uzala full moko innombrable lelo ndeko Kabila so akena na Beni na Butemo na Kasai d'ailleurs kutu ba Kasai balobiki akendo vanda kuna batongile ndaku na nganza c'est pour vous dire que il est à se démarquer à zali otobenga homme d'état mais mingi ba ministre tozwaki elaki ba politicien bateau bayaki pona intérêt à libumu na bango biso tolobi wana lisusu te il faudrait critérium wana chef et à la mise en application matondi mingi na biano ko pesa na biso mwana mboka Ivani Ilunga solo pena to yoki likambo ya kafu ya définir biso mon chef na lolengeli ya ye kasi zali bongo lolenge moko ya ntumba makasi to moni na kati wana lobi mwa likambo ya ba double nationalité kasi bino mingi bino de lingombe FCC botona na makamba double kutu bozaka na ba triple nationalité ni zaka ndemi na kati ya FCC likambo je crois que question wana cause na double nationalité d'abord à la base des mabete ce n'est pas un péché mais constitution na biso de boy double nationalité yango wana to sengaka toujours que soki mutu balingi ba responsabiliser à respecter mais pour ton information FCC yango botala yango na musika FCC zali très organisé et zali structure moko disciplinée kolandisa mana mokambio yango euro vivant Joseph Kabila à quoi permettre jamais ba binationaux bazala ba ministre. Je t'informe. Ozoye bakende kosami badi banga tang ba nomaka e azara na double nationalité mais tout de suite après a renié la nationalité nae et donc sur cette question là to tergiverse la question de respect à la constitution mi beko ezo kambamboka FCC mais kako violer ngo impossible biso to ba nationaliste to zali ba homme d'état to ngaka que to zala ba homme forte mais na ba loi forte et donc to ko senga na famille na biso ko toyebi ke za bongo tous ceux qui ont de double nationalité par au monde na quantité je t'informe zala ndimela ngai matondi mingi mwana mboka na bieno ko pesa na biso na mituna sika tozo mwa moketa ngoko liba ete libala FCC cash eza libala moko ya kafu ya makasi kasi entre ba militants ya FCC na ba militants ya cash bongo baza moi bobenda niza makasi to moni bongo et na poche elekaki to loba moi école biso ko démocratique otaki ko ninga na mokena likambo elekaki entre de office moko na de ko Henri Magie koto muswa lobi ete Kabila ndemo koto muswa lobi ete tozwaki bokonde biso na makila koto muswa lobi ete tokobisa bongo bosolo ya maponomi ya bakondi ya bakoma ko monto ekolo moi bobenda ni bino ba chef to ba cadre na kati ya FCC bobenda ka ba militant bino moi mato ite kwa rebonisa te solo il faudrait qu'on reconnaître que nivellement niveau est faussé il y a compréhension na formation politique ezali moulai makasi entre biso bakambi na baza na base et donc na kozala humble pour na reconnaître quand même que au niveau de la base notamment ya cash mais aussi pe ya FCC ezali na bato o bazali na compréhension ya vision o mokonzi mboka ya kala Joseph Kabila a imprimé quitté bolanda que après élection FCC kokoya koloba te toke na cohabitation c'est-à-dire moi na ndenge nae mais Joseph Kabila vision au abandaka depuis concertation nationale au dialogue 5 ba dialogue qu'il est souhait na ezalaki tokende vers unité contre les impérialistes yango wana nde lelo tokomi na front commun pour le Congo lelo toke na FCC cash lobby boromona que FCC cash est comme une famille politique structurée mais il y a un déficit de formation na niveau ya ba militant na lopoto balobaka un cadre non formé
est plus dangereux qu'un fou armé. Donc, Moutalibo, moi, Simbi Mando Kiko, Aza dangereux Koutoute. Que le cadre parti politique, ou Aza na formation. Pour Botambola et Longo, na 4 ya regroupement, et ça, on a 3V. Il faut que vous ayez la même vision politique, Boki ma la même vitesse, et enfin, vous concourir dans la même victoire. Lelo Oyo, biso ba cadre ya FCC. Na sengi pe bongo. Mingi na bakambia biso na niveau stratégique. Excellence Némi Mulania, Nandeko Kabundu. Tout ça là effort en humilité, tout former ba cadre na biso. Pour que ba yeba pourquoi le tokomi na FCC, pourquoi to kende na coalition, to kende na cohabitation te, pour que ba na manière ya ko respecter ba kondi. Effectivement, ceux qui toquent na formation, il y a ba cadre te ba militanté. Boko ka lobby li sousou après sortir au gouvernement, ba insulte ko sanini et ko banda. Et donc il y a nécessité les lo oyo, il y a ko arrêter l'horloge et non le temps pour que tout meka ko réorganiser famille politique na biso du sommet jusqu'à la base. Les lo le sommet, et je peux ça impression ko comprendre. Dans le bien que impression parce que wana sousou tungulu les alliés, mais na base na biso message il y a formation, il y a vision et zali penza malamote. Et donc il faudrait toter les moments moké vitesse le ki moi mingi. Baka ba militant na biso il faut bazwa matéya na ba cellule de base na ba différents regroupements et ça te ka ba regroupement de façade te mais ça ba regroupement existentiel et ça ba regroupement effectif hein. O wapi to kota to moni bango to former to kikoto biso anadek nous l'avons fait ngana uti katanga na parcourir grand katanga wapi to kende ko former ba militant na biso pour que to comme na même vitesse politique makambo non lo ba soko ti AG Matembo excellence micro akoloba no kande na loba ce côté mon président toti ba koloba kande to donc to sali effort to comme na même jargon politique na même vision na bilo ka bondo mona trahison za kapasi jamais ko côté na kaboy na AG Matembo pour pesa ngambo te non na soutenir parce que naza convaincu na vision na les lots population la vision FCC cache oui mais est-ce que ba bien est-ce que bazo ko comprendre donc biso ba cadre tout ça na obligation ya ko former base ezali pena solo motu ya makasi mai mwana mboka Ivan Ilunga otiko bimisa sika esengeli solo na ba cadre ya FCC cache ba mekana ino ko yebisa na bango ete libala yango ezalaka pona nini pe ko kinya pe motu ya nini pena salete libala mona mosala na pamba te sima bobimbi ya gouvernement wa to mona ndenge to mona ki lisusu na mikolele ki ama mbutu mbutu ko salema ba militaire bitumba ba kotumba ba pinena nzela ba ko sala ba marche ko pesa bongo son pina to ba kilo mingi te pona ko Congo démocratique sika appel ko lobby ete ko kabana na nande ko AG Matembo te pona ete pona mbongo etu bongo nande ko Ivan na nande ko ambiso ya nojek ndeko so constant mutamba epe ba bi pa ba ministre non nojek eza mwana o ngai na boti hein nalinga koloba mabe na ngote nojek ezali mwana o ngai na boti na moni ki bazo continuer ko évoluer bien dans la vie hein soki bozo ko partager sous même vision te na lobi bien même vision te il faut bokabona donc na ndenga mabete il a continuer na bandeko bazo continuer ngai en responsable je m'assume tous à divergence en termes de vision, en termes de vitesse et en termes de victoire politique. Et ce qui nous a dit que ma ministre, c'est bien, c'est pour l'intérêt du pays. Mais place au toujours travailler, kakapo nanzala limité. Toujours travailler pour que dans 10 ans, dans 20 ans, n'engue batanga lelo Patrice Emery Lumumba batanga pe Ivan Ilunga. N'engue batanga lelo Joseph Kabila batanga pe Ivan Ilunga. Wanande politique ya solo oyo na décidé ko sala yango et mokonzi yanga ya FCC excellence Joseph Kabila nde muto apesa kinga recommandation ya kokenda na DEC wana wapi na ali secrétaire général toujours ko travailler d'abord na vision nae pe pona intérêt ba congolais mingi awa sika to suki sama mokena mamalekana kina sina et bino pe bo soutenir ki mwana mboka candidature ya FCC cash ya mwana mboka tuloba Alexis Tombe Mwamba na tiki gagner na bino FCC cash bato balobi to moni bon mouvement citoyen basali ba marche te to boy ndeko Tombe Mwamba ta bandeko bimusu ya ndeko bimusu ya cash baboya kipenza candidature ndeko Tombe Mwamba moto ya sena to mona mokolo yango be pou ndeko basi ko kuna be pou abetani mopandi akwe abeti mokato ali mwana mboka Tombe Mwamba ya
Au Moni, d'abord, on a félicité honorable sénateur président Alexis Tambwe Mwamba pour la brillante élection. Le plus important, c'est d'abord que Azala élu pour élaquer sa sérénité au dans la katia lingombo na biso FCC. Mais Moni tungulu yango zaki na bande koneti babati lukwebo. C'est un homme on a respectaka cause a ambition et ça normal. Mais je suis convaincu que ayaka na FCC c'est parce qu'il avait la vision. Mais ayaka na FCC pour nako protéger ba intérêt privé naé, ba mbongo naé, ba commerce naé, ainsi de suite. Parce que lorsque vous partagez vision mon con, n'a bien bon même bon qui na même vitesse et bon concourir na même victoire. C'est-à-dire que victoire ya Tambwe Mwamba et ça victoire ya FCC Mobimba. Yé moko tango aloba que autorité morale na pouvoir discrétionnaire na ko pona mutu moko. Alors l'obiton ba poni yote on s'est rebellé contre ta famille politique. Message ni bango ba papa ba opesa na biso bilenge tozoya. Ezo laksa que bazana infidélité génétique. Et donc, élection à Tambwe Mwamba, et élection moko boye, et zo ko laksa ngai que quel type d'homme politique tous en a au Congo. Au monde indeko, par exemple, démocratiquement, nous avons respecté les sénateurs, il y a grand calibre, mais tala monde de Évariste Bochab a échoué. Alors que FCC tous en environ 92 sénateurs. Et en réalité, on pouvait tout imaginer, sauf échec naïe. À moins qu'ils aient la stratégie politique. Mais on a tout le monde a mis sous. Et là, c'est que le lengue va réfléchir, le quoi bâti, va dans le belé. Et donc, formation, on a, ils allaient pas destiné à cadre. Il y a un regroupement dans le FCC. Le lot Oyo, il faudrait tout former, même les sénateurs, les députés nationaux, les vision FCC Zanini. Pourquoi FCC cache, pourquoi ne Kabila Ponaki coalition et non cohabitation. Et ça, c'est un terme français. Mais il faut bailler bayango. Beaucoup de gens qui population est biango. Ba cadre bailler biango, mindele ba ko diviser bisoté. Ba comportement local est bâti et ko zalape sous-souté. Et donc, félicitations à ticket gagnant. Bien que Ndeko Bochab a zuté, ce n'est pas grave, nous allons résoudre le problème en famille. Mais au moins, il reste, on a choisi courage le plus important. Et ça, que Mboka a avancé. Parce que le Congo d'abord. Toi, quand on a Mboka au Congo, il faut travailler pour le Congo et non pour l'individu. Ceux qui ont échoué, tu retrousser ma manche pour que Mikoloza Koya, tout le monde s'améliorer. Et nous sommes convaincus que tout va s'améliorer. Qui m'y est après gouvernement. La formation, nous avons insisté sur la formation des cadres. Mais si Kassika attend le bien était à Bastien, vraiment comprendre qui en Koloba était ceux qui de côté Mombaleki au moto et Sénat, bon Molantiné, Simé, Zalendeko Bochab, même Taban Bazana, des sanctions internationales. Bon, on a commandé à signer, mais Kana Poté, Bamba Bem Kombuka, Bapa, et on va tout pas sans déco Bochab, tout pour nous de Badi Banga, pour ceux qui n'ont pas moment signé, c'est un Badi Banga signé pour Tibiso Bem. Non, na salle qui démonstration, tant à réseaux sociaux partout pour donner des éléments probants que Tambwe Mwamba atikala jamais alors jamais qu'on a sanctionné sur le plan international. Bozali bino ba pandisango na mettre bino nyonso na bi ba pandisango nyonso à défi. Na bande ko na bino ba chaîne étrangère na ba chaîne locale muto ala ksangai place nini Tambwe Mwamba allait frapper na sanction internationale. Mon quoi atikala bimisangote. C'est vrai qu'il a eu de petits soucis sur le plan judiciaire, mais ils allaient coller na miable atikala jamais qu'on a condamné. D'ailleurs liste est bateau basa sanctionné sur le plan international, notamment ba gel des avoirs. Et ça dans les réseaux sociaux. Bolande yango. On se comprend. Et on a lobby ce que dans la stratégie peut-être parce que Ndeko Bochab par exemple souffrance dans ma question on a ce que la stratégie pour nous protéger, c'est pas grave, mais on a bandit que il y a nécessité de former les gens pour que au moins avantage est ticket gagnant en tant que ticket. Au moins marmelé en Assemblée nationale. Ne vous en faites pas. Jean-Marc Aboun a parfait. Jean-Marc Aboun, sur Nathalie, humblement, un critère, on a bien chef. Il y a aussi, à souffrir, il y a un critère, on a bloqué moins. Mais pourquoi respectant, vous savez, il faut avoir la discipline et un regroupement. Discipline, la vision politique. Il y a moins de choses par moment, leader. Tant que vous avez un ponayo, vous avez un bon délice. Tant que vous commis déjà sénateur, vous commis une valeur au Yozaki na monté. Est-ce que vous avez que sénateur au bazar élu? Mingi pepo ba pona bango. Baninga ba balelaki.
C'est-à-dire quoi dans ma famille politique, tu as aligné 10. Mais Yvan Ilunga, tu as aligné comme sénateur, mais tu as aligné Moutou Songolo. Et ça ne peut pas. Mais tant que famille politique, parce que bon, ça va élu, des élus. Tu vas voter, ça va députés provinciaux. Entre sur base également, il y a un mot d'ordre, il y a une famille politique. Non, il y a makambo te ke Kanyaka etambolaki, ezali makambo ya poids politique. Hein, muto azalaki proposé, bo ke na réseau azalaki Tambo Mwamba, mais Tambo Mwamba boya ki na kosa nini, kozala na Sénat. Eza libre, ya wana tike elekaki. Bato bakanisa neti bati lukobo que l'argent répond à tout. L'argent est le maître de tout. À faire face na force ya mot d'ordre, ya héros vivant. Joseph Kabila. Oyo lelo oyo. Akomi sou makasi koleka ndenga zalaki avant élection. Akomi sou makasi en termes ya ancrage na milieu ya ba jeune de konangai. Moi maintenant là, je suis plus kabiliste que je l'étais avant. Soko unaki na ba jeune moko lobby. Ba jeune na IDPS. Mais puis singa ba comprendre lelo que Joseph Kabila ya la rane bien. Ma bezaki na entourage na ye. Donc c'est pour vous dire que l'homme a prouvé aujourd'hui na face à monde que à cause ça les locaux ça les maintenant na Congo Brazza et locaux tikale ko ça les matin na Rwanda et locaux tikale ko ça les matin na papa nangai. Vous pensez que Joseph Kabila ne pouvait pas, s'il le voulait, soka lakina alaki génétiquement mauvais, ndenge to bimisa diable, a comme réviser constitution. Kagame aleki nani? Sassou Nguesso aleki nani? Mais soka sala ngonteza parce qu'il est bon naturellement. C'est ça l'homme. Et le que ça qui nga bolingo nanga e ekola lisusu koleka. C'est vrai que sur le plan social, moi mbutu yali, population zo lia 2-3 fois par jour. Nous pensons que avec le président de la République actuelle, le président Fachi, il y a un socialiste, non? Nous bandi que tu collier 3 fois prime de risque ba médecin ba kozwa yango ndinga prometaki nga na osenga ba collègue nga bozala calme. Faites-moi confiance pour aux primes de risque. Bakozwengo docteur Ivan Ilunga to pakataka mba na ba docteur wa wina na to kimaka mba na ba docteur Rolet to kimaka na bango mba na ba docteur Mania to pakataka mba na boulevard kuna boy masasi ko beta ba gaz. C'est honteux. Kino le logo bakamati na hotel loko. Bakamati na loko côté. Hein? C'est honteux. Yango na lobby que président Félix a fait une promesse nationale. Mokonzi mboka azongela malobani ba mibalete. Président Félix alakaki bande koton bakendaki ki a co-aligné plus de 5000 médecins. Mokonzi mboka il y a deux choses. Soit tu parles, soit tu ne parles pas. Mais il y a le baki que à copier ça la population, bah médecin prime des risques na bangon dengue sengeli. Et je suis convaincu que bah na membre, bande konanga ba docteur, mes frères et confrères, bozala apaiser. Donc aux prime des risques pour aller droit na biso, bozala calme. Mais na regretta qui m'a cassé. Na acte au bas policier basalaki. Na qui prêt à porter plainte. Mais Nathalie Kaka, circonstance là qui n'a dosé. Non. Les médecins, ils ont bateau, on l'a laté. Na 2h, 3h du matin, ils ont le droit de la laté. Alors que social les a mal à monter. Na bandi que banama ils la calme. Prime des risques ils obima. Ndenge président de la République à la kaki à kosa la yango. Matondi mingi na bieno ko pesa na biso secrétaire général ya na dek mo mboka Docteur Ivan Ilunga to ko mpena na suka poto suka na yo kasi ko suka na ino na mwa motu na suka yango ndeko kabola biso nini penza ya solo ba imboka ba banza na suku ya likolo ensemble na soto to tanga bongo sina nini ba imboka ba banza ya malunga ya motu ya kubima na kati ya sina. Oh ya motu ya o ba imboka ba banza eza d'abord que Alexis Tambo Mwamba c'est un chevronné ya politique congolais. A bandi les lotés. Alexis Tambo Mwamba azalaki amona Mobutu, Alexis Tambo Mwamba amona Tshisekedi le père, amona Mzee ayebi nini ba travailler. Et donc tokozala désormais
n'a pas loi forte et non des hommes forts. On n'a plus des gens comme besoin des gens comme Ali Mbisakolo Tunangai, moi Bahati Lukwebo, je suis un homme fort. Non. On a besoin des lois fortes qui imposent à tout le monde le même droit. Et donc, tu bandis que Ndeko Alexis Tamumamba a offrir population congolaise oyowana pour yonde ba ozelango panaye. Lelo oyo tobiga ki ministre de la justice na mandat na bomoni makambo salemaki et to bandi que tant comme le président du Sénat, il faudrait voter ba loi oyo zali ko sécuriser population congolaise. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan juridique et donc sur tout le plan, il faudrait que ba sénateur, ba papa Nabiso, les seuls élus des élus à trahir la population sur Mokete. Et sur le plan, il y a la loi où vous allez voter. Tant que Matakou n'est pas dans le bango, vous châtiez sérieusement et nous aurons des lois fortes pour une république forte. Maintenant, je me message no ya suka na libota na politique ya FCC atako pe ya cash boza sika iloko moko pe na baso balanda ki biso nte. Non, d'abord on a pesa na population, vous allez apaiser gouvernement ezali ko bima ba difficulté oyo boza nango lelo et qu'on a résolu to bandi. Et na biso bande ko FCC cash biso ba cadre d'abord de direction, tous à la plus jamais soudé pour que Mboka na biso et faire face à l'impérialiste au balingi politique qui a divisé pour mieux régner. Et de trois, na sengi na ba cadre na ba kondi na biso bazwa tampon na formation. Et ça condition sine qua non pour que alliance oya FCC cash et Simba Lolenge Sengeli pour que tu comprendre vision il y a héros vivant Joseph Kabila. Il faudrait tout les canaux formation, il y a ba cadre peu ba militant, il y a ba regroupement nyonso. Na bana na dek ba yeba que après Katanga to zongi na kina to ko lancer na mikolo mizali ko ya formation. Les 250 cadres ne ba participer na formation na pendant 3 jours à l'issue na yango to ko remettre bango ba brevet. Et formation na ezali pour que to yeba ko se soutenir en termes de vision. Pour que tu évites la trahison, on a lié na tondité na longwe, oh bâti comme on a gâté na longwe. Il faudrait que tu comme on a ba homme d'État, ba homme oh ba yebi valeur yamboka, ba oh bazoko banza à venir na bango. Et c'est à ce titre là que tu connais la formation na mikolo mizali koya. Les dates, les jours, beaucoup zoyango bino bapandi sango. Na kosala annoncer conférence de presse pour que na annoncer formation et ensuite to lancer. Bolanda kibiso onte ya mokili mabata pene pa ikani bongo to sukisi linaka na biso ya mokole mwalelo na cadre émission na biso na bino mbongwana to libya kibongo matali mbongwana kati ya Congo démocratique elongo na secrétaire général ya NADEC mwana mboka le docteur Ivan Ilunga na ibongo to soli maso matali bongo bimi ya mbula matari matali bongo malikana ki onte ya Sénat pe bongo na bongo mbote na baso banda kabiso onte ya mokili mabalandi ya mission télévision le miroir du monde mbote na vie Roger Luma molobe la présence ou Tomboka France, Mbote na Ousmane Gazoul depuis Paris, na Papa Maurice Makanda depuis États-Unis, na Bibi Kapinga, Moïse Kinyezala qui na sima caméra tout ni mikozali koya botikala malamu. Ta portable, ça faut me nourrir. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ma femme. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh yo l'équipe. Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi badali na sama bele.
oyo soki olamisi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bacrosse ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya gpx mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.